Bande Kobalandi à Sentinel TV. Vous allez bongo brancher na Sentinel TV na ngonga ya Intercession Miracle. Intercession Miracle la lelo to sito bandi jeûne et prière. To lobaki te to sala 3 jours à jeûne et prière ko le la pote nzambe a délivrer Congo. Pe na 3 jours wana to kolia ba fruit bitabe ba pomme nyonso oyo ezali fruit oyo biloko nzamba se alamba nde yango yo kolia. Tozana 5 prières par jour. Première prière ezo banana 5 heures. Deuxième prière ya journée ezana 12 heures. Troisième prière ya journée ezali bon na 15 heures. Quatrième prière ya journée ezali bon na 18 heures. Puis cinquième journée à prière ezali bon na minuit. Alors, na intervalle, il y a la prière, c'est-à-dire, si on s'embellit à 5 heures, tu as que nous commençons à 12 heures, aux alliés na biloko kakami bale ou aux oyoka, ba intercession, ba nzembo, louange ou adoration. Il y a ba sali na nzambe a solo, to ozolanda mateya, il y a ba pasteur a solo, biloko mi bale wana to ozotanga Bible. Alors, soko tangi Bible était landa ba prédication en solo pe tozali na sujet à prière oyo nzambe loboko ne mobali kitana Congo mawana nzambe za likolo a Congo nzambe apesa ba congolais nyonso esprit à Samson esprit à David ba ange ne ba kita pour être les 19 congolais abima asila nana oppression ya Kabila oyo azali rwandais criminel sataniste oyo azana droit ya kozala président likolo ya Congo te. Tala biloko misato oyo biso tokosala ngwana na lakisi bino awa ba fruit oyo eza manga ba pomme bomoyebi yango ba raisin boyebi yango. Alors okoki kozwa carotte okoki kobakisa manga okoki kobakisa nyonso oyo biloko nzambe asala na pasi na nyonso ya oyo tozobondela pona Congo tozoluka Congo nzamba yo kabiso soki o zana posa ya kisi soko mela kisi na yo soki oza muto mela ba kisi en tout cas to pekisi yo komela kisi na yo te mela kisi na yo na katikati ya repos okoyi komela ti na yo na lipa sans boudin sani na kati to omeli mai ezali permis. Donc c'est très important kolanda idéologie autopesi tozana ba prière na biso tozana ngomulayi te ozobondela kaka mawana nzambe ekita na Congo loboko na nzambe ekita na Congo nzamba apesa ba congolais makasi ya Samson onction ya Samson onction ya David onction ya Eli ba kende kobengana ba rwandais oyo ba bomi mingi na Congo. Alors biso bana na nzambe makasi na biso ezakaka na losambu jeûne prière eza mokolo kitoko liboso na nzambe. Alors mutu na mutu azala sincère liboso na nzambe soko za na posa question numéro nange ali 0044 74 240 23 933 to okobenga mama benape ezali mama benoko pesa numéro na yo 074 88 81 24 90. Nabato bazali banda 0044 74 48 81 24 90. Donc le numéro wana est opérationnel. Le numéro nanga mususu yali 0044 79 400 86 pour na ba directive ba oyo pe ba robanga na WhatsApp to na Viber kaka na numéro wana boko zwangai. Donc biso tozo le la rapona mawana nzambe za na Congo zwa tango ya kwa adore nzambe zwa tango ya konetola ye soko zangi maloba kumisaka na nzambe netola ka ye po nzambe. Alors bozala ensemble na biso sikoyo toza na 25 minutes na intercession mais soki kati okoki ko continuer et bozwa biso susu na tongo petit déjeuner na tongo pour lokola toza na prière na tongo samedi à tongo bozwa petit déjeuner et ko expliquer susu ndenge ni to sambela
dimanche pe bokozwa explication ti toreno kofongola tobandi lelo vendredi samedi dimanche na 6h dimanche na minuit nde tofongoli tozaka na sujet mawa na nzambe na Congo. Mawa na nzambe ekende kolanda Lazare. Mawa na nzambe soki ekiti epesaka bomoi. Mawa na nzambe esalamaka ebele na bomoi ya bato. Mawa na nzambe ekita na Congo. Nzambe asala ke Congo ezala délivrer parce que ba Congolais bakufi pe mingi, ba Congolais baleli pe mingi po ete biso moko tosalaki na sumo topesaki nzambe mo Congo yango atindi ba Rwandais ba kwa sijetir biso mais Bible lobi soki peuple na ngai ba yoki ba luki ngai ba bondeli baleli nga na kosala yango toyoke le bondeli Nzambo yo nzambe malamu we Nzambo yo nzambe malamu Nzambo yo nzambe malamu Nzambo yo nzambe malamu Soki to sengi ya koyoka 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 O nzambe lo banga na mona Nzambe lo banga na mona Lo banga na mona Lo banga na mona O nzambe kitanga na mona Kitanga na mona Kitanga na mona Kitanga na mona O nzambe kitana Congo Kitana Congo Kitana Congo Kitana Congo O soki to sengi ya koyoka Sengi ya koyoka Sengi ya koyoka Sengi ya koyoka O soki to sengi akopesa Sengi akopesa Sengi akopesa Sengi akopesa Solo nzambo yo nzambe monene Nzambe monene Nzambe monene Nzambe monene Oh nzambe to tutela katolo Tutela katolo Tutela katolo Yebi yako Oh nzambo yo nzambe nelikia Nzambe nelikia Nzambe nelikia Nzambe nelikia Oh nzambo yo nzamba Congo Gana mona Kita mona Kita Oh nzambo yo nzamba Congo Nzamba Congo Nzamba Congo Nzamba Tala soki to sengi akopesa Sengi akopesa Sengi akopesa Sengi akopesa Oh nzambe to tutela katolo Tutela katolo Tutela katolo Tutela katolo Totomboli mongongo tokomi kwa adore Kadore nzambe ezali kotalise nini ya sali Banda koyebisa na nzambe nini ya sala na bomoi na yo yango tozokumisa ye totomboli mongongo tokomi kwa adore Nzambe toye kwa adore yo na journal lelo opesi biso makasi ya kokila kolia kolela pona biso teme kolela pona église na yo na Congo Ozali nzambe malamu Ozali nzambe mobateli Pe manofele yo pesinga Nini nazana ngo uche pana Nyonso nazana ngo uche pana yo Opesa nga bana Opesi nga mayele Opesi nga vision Opesi nga révélation Opesi ngai temps, opesi ngai wisdom, sagesse, opesi ngai mayele, pona koka koyeba nazala na kote nini. Nini nazala ngo, eutie pana ngai, nyoso nazala ngo, eutie pana yo, natoli yo yawe, natumisi yo yawe, nanetoli yo yawe,
kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo, Nzambe mokeli na nyonso, nyonso ekelemi eza ya yo, yo nde Nzambe na mawa, yo nde mobateli, yo nde motomboli, Nzambe monetoli, Nzambe na nguya, kembo, lokumu, masanzoli, ezongepa na yo, kumisama na yo, netolama na yo, Nzambe moko te aza lokola yo, uta okela, moko te akokokela, utotombola, moko te akokokitisa, oza Nzambe, opesa biso Kongo, mboka ta monene, mboka etonda nkita, yo nde mozalisi nango, opesi biso yango, topesi yo merci, tonetoli yo yawo, tosanzoli yo, tonetoli yo, kumisa ye na esengo, Alléluia, oh Yesu azali, oh netola ye na esengo, Alléluia, oh Yesu azali, oh mwambani Yesu mwamba. Kobanda konetola bakombo na ye tanga bakombo nyonso to ya lokumu yo oyebi banda koyebisa ye kaza Nzambe malamu banda koyebisa ye azali Adonai tanga bakombo na ye nyonso ya lokumu yo oyebi totomboli mongongo tobandi konetola ye kombo na yo Adonai kombo na yo El Shaddai kombo no Narcisse de Saran kombo na yo Cèdre de Liban kombo na yo Mobateli kombo na yo Motomboli kombo na yo Monetoli kombo no Nzambe na nguya kombo no Adonai yo mokeli na nyonso yo Nzambe malamu yo nde mokeli na nyonso yo nde mobateli yo nde motomboli soki obateli te nani akobatela soki otomboli te nani motomboli Jehova Jire Jehova Nisi Jehova Shalom Jehova Tchekinu yo zali Rafa mokeli na bakeli totondi yo yawe tokumisi yo yawe mokeli na nyonso Nzambe na mawa Nzambe mobateli Adonai El Shaddai tonetoli yo yawe tosandoli yo yawe tokumisi yo tonetoli yo Nzambe malamu yo zali soleil levant yo bima éclairé Nzambe mobateli Nzambe motomboli Nzambe monetoli tonetoli yo yawe tosanzoli yo yawe kumisama na yo netolama na yo Nzambe na mawa kita osala Nzambe mobateli Nzambe motomboli yo nde mokeli na nyonso ozali solution ya baprobleme tobeleli yo yawe tosondoli yo yawe tonetoli yo yawe totomboli yo yawe tokumisi yo yawe zwana yo lokumu netolama na yo tofukami liboso na kiti na bokonzi na yo Nzambe na nguya yo nde Nzambe malamu yo nde mobateli yo nde motomboli moko te akokani na yo moko te akokani na yo moko te akokani na yo Masia moko te akokani na yo moko te
Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon côté à kokani na yo. Mon côté à zaro konayo. Mon côté à kokani na yo. 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 Yes, mon côté à kokani na yo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas oh, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Obele yo Yahweh, obele yo. Obele yo Yahweh, obele yo. Obele yo Yahweh. Obele yo Yahweh. Tozotombola mongongo koyebisa na nzambe likolo na nse ezali ye. Kombo na ye ezali Shaddai, El Shaddai. Kombo na ezali El Shaddai. Kombo na ezali nzambe na kimia. Kombo na ezali nzambe na kimia. Kombo na ezali nzambe na kimia. Ye azali nzambe na kimia. Akitisa kimia na Congo. Akitisa kimia na Congo. Akitisa kimia na Congo. Kimia ezali Shalom. Ye azali Jehova Shalom. Akitisa kimia na Congo. Bato bazo koya trouble. Bato basu batu na kati ya maboko na kati ya kokangama. Koboma batu kokata bato. Nzambe asila na bango. Biso toza na makasi te. Bango baza na minduki. Bango baza na bambeli. Mais biso toza na kombo na Yesu. Kombo epesemeli biso likolo na nse. Esala musala na Congo. Tobeleli bongo na kombo na Yesu Kristo. Éternel Père, Nzambe ozali nzambe na kimia. Éternel Père, ta parole Ozali Jehova Shalom. que tu es le Dieu de paix. Tokoki kokitisa kimia te soki tolongi bitumba te. Mboka wana eza mboka na biso. Mabele wana yo mtopesa biso. Moto moko taza na droit aya na mboka wana akomisa ngo ya ye. Abanda koboma bana Congo. Kokata bato bambeli. Koviole. Kosala nyonso. Yo yebi. Ça fait plus de 20 ans. Ba Rwandais, Kabila, na groupe na yaba criminel. Ba koti na Congo. Ba koti po ba ma peuple na yo. Ba koti po ba kata peuple na yo. Ba lipo bebi samboka na yo. Ba yena ba kisi. Ba yena mokoko na bango. Ba yena binzambe. Po na ko détruire l'église na yo. Peuple yo somba na makila na yo. Yahweh justice na yo esalama. Yo zali nzambe ya paix. Yo zali nzambe restauraka makambo. Sala nde mosalaki na Egypte.
sala ndenge osalaki na ntango ya Moïse, sala ndenge osalaki na ntango ya Samson, na ntango ya David. Nzambe biso ozala maboko te, tozala minduki te, tozala bato te, biso makasi na biso eza epa na yo, biso makasi na biso eza na yo, makasi na biso epa na yo. Yo ozali Nzambe na kimia. Jehova Shalom, Jehova Shalom, kita osala, kita osala. Nzambe mobateli, Nzambe motomboli, yo elonga nanga Yesu e, yo elonga nanga Yesu e, yo elonga nanga Yesu e, yo elonga ya Kongo Yesu e, osolo biso tokita lelo yo Nzambe. Yo matana mboka Kongo, biso yo tokita lelo yo Nzambe, yo mataye. Sopanguya na yo Yesu e, 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 o solonga na kita lelo yo Nzambe. Yo matana bomo ya Kongo, makambo zoleka na Congo eza makambo spirituel. Tozoke devisa na Nzambe asopanguya na ye, asopa présence na ye. Makilo etangaki na Golgotha ekita na Congo et couvrir et protéger corps, âme, esprit ya ba Kristo nyonso. Nzambe azwa contrôle asala makambo asalaki na ba Syrien, ba 4 lépreux, ba koti confusion, tour de Babel, ekota na ba Rwandais, na armée ya Kabila, na batwana nyonso ba Congolais, babima ba vainqueur na Yesu, to bondeli bongo na komo na Yesu. Yawe biso toza kotato la yo Nzambe la victoire. Ozali Nzambe la victoire. Ozali Nzambe tambola na sima yo na yo. Si ya confusion na kaya ba Rwandais. C'est confusion. Si ya confusion na kaya Kabila na batuna yo. Rwandais babima vivante na kita osala yawe. Ba Uganda babima vivante na yo. Ndenge kitisa armée na céleste kondaki ba Philistin ekita na 4 points ya Congo emelaki ba Philistin bana kozwa vengeance ya bakina nyonso batangi na Congo yolobi ata batuni bale baza basantu soki batelemi babondeli yo kosala na Central TV na multitude ya bato oyo bamama na batata oyo bakoti jeune prière oyo bazolanda biso bazobondela mpo yosala kolosala ya minene kolosala ya minene kolosala na yo kolosala na yo yo Nzambe malamu yo mobateli malamu sala na yo Yawe sala na yo Yawe Nzambe nini aza lokola yo Nzambe moko te abatela lokola yo sala ya minene kitisanguya na yo na Congo confondre Kabila na batu na ye pesa Congolais makasi pesa Congolais puissance sala ya minene ekota na histoire ba-Rwandais ba-sataniste babanga kotumbola kombo na yo babanga kotumbola kombo ya Congo sala ya minene venger makila